Merci na bino bato bozuli baku ya kolanda biso na mokolo mwalelo na ezwi ezali bongo branche moko totia na océan du Congo oyo tolobaka penza pole oyo tozalaka bongo bakongomani toali bongo komitalisa na bayekolo pe molongo mobimba maima koleka la République démocratique du Congo toali bongo kolongo na peuple congolais na bolema toali ko sensibiliser ko mobiliser ko sala éveil patriotique ezwi totiaka bongo litona nzete po ete tobenga yango malamu ezwi ezali esiko toko sala mosala ya Jean Baptiste ezwi ezali bongo esiko toali bongo basinzili ko telisa na peuple congolais ete tango ezali mabe peuple congolais telema lata molato mo etumba esiko to telemi ferme fidèle pour la cause de la liseko ya République démocratique du Congo esiko to ko telisa na bakongomani malako ya nkokolo la biso le laboureur le baki beche fouiller ne laisser ni place que la main repasse. Merci encore une fois ba fidèle abonné na biso bon continuer ko s'abonner massivement beaucoup zalaka bongo décité. Merci encore une fois la belle pe bato bozwaka libaku ya ko lande émission du début jusqu'à la fin ko liker ko partager ko commenter ko tcha ba suggestion pe ba j'aime na bino vraiment Nzambe alola a pambola bino bande ko balandi bongo na kati ya chaîne na bino ya Libération Océan du Congo pe na ezwi branche obo pesa biso bandeko ezali bongo participer mawala kati ya République démocratique du Congo ba peuple congolais tango yoko lala tango yoko finga tango yoko seka tango yoko sepela kasi pasi ali la kati ekolo ya yondeko ata ko sala sambla ndenge bolobaka lokota ili français ya ko bina ya ko sepela ya ko mona lokola ke malamu ezali epai na yoka sindeko tika na ebiso ete Congo ezali bongo kopela moto Congo ezali bongo na pasi Congo ezali tango noso na milelo banguna ya République démocratique du Congo bayini ekolo la biso bato bayoki biso motema likunya bazali kolala te tango iso bazali koluka lolenge nini ya ko déstabiliser ba peuple congolais na utai ko yebisa bino na bambale leki ete bakoluka lolenge kani basaila biso be prison na kati ya République démocratique du Congo kasi lokola congolais yo kakate tala maima ko sala na ko ya ko yebisa la bino toko beta mbela Bruno akoleka bapanzi sango misusu bakoloba pe bandeko mususu bako ya ko telema koloba la bino ete botelema ezali tango ya kolala te ezali tango oyo biso na bino toluka bongo lolenge kani toko ko siko lekolo wa biso kasi ndeko yo vandi na mafingu ndeko yo vandi na makambo ebelebele ndeko yo vandi na bilobela oye koki ata na mvula na otendeko oli bongo moto mpaka osoko yo mokolo esengelo mitala lobi liwa na otongo kokufa ekozala boni bandeko na ngai yakola ba mabota nyonso oyo kufeli tango la simbili kambo etali liwa na tali lisusu ndeko la ngai melodi ba diamant na tali lisusu mwaso azalaki kitoko kasi lelo ndeko la ngai pona bokundi ye pona bozongisi ye ekolo wa ye ndeko la ngai komi mama ya likambo wana Congo ndeko la ngai ekomi mama ya likambo ngona lobi yakola bato nyonso bakufeli yakola bato nyonso bakolela mboka nini oyo rendra bato ridicule la lo batandeke bilo bato na mayele bolo bakalo kota bilo ali français bandeko ekolo nini ekomisi bato la kati na bolema liwa ya moto sengeli kobetela yango mbela bandeko la ngai toyebaki liwa botosi biso mama na biso akufa to ali bongo bala mike bakata biso kolokolo kasi ya lelo liwa ya moto ekome loko esengo bakanga biso basinga ya mpembe tango bako kenaye balongoli biso to bwaki nyonso babwaki kuna bisika bako kenaye na sanduku na ye po ete balobi to kabwana po ete mama kende biso beto tika na nzoto makasi mena tango na nazalaka mona mukela zo gastrite ya libela po ete na mona ka moboti nanga ya komona ka ile sosote baleki babiso bayebi mama na biso te biso to tika na elongi na ye ya koyeba ye kasi baleki balandi biso bayebi mama te po ete mama kendaki atiki biso muke atiki bana na ye mike tango na tanga kaboye nakokaka pasi ya mama na ngai lokola ezalaki mwasi ya makasi tango mosusu melelo akosoutenir nga na etumba na nga akotya ta misolo na ye alobi kende osalaka bandeko na ngai ekolo wa yo ekomi kosabote nanu bibembe tokende oyo ya bapaya te oyo bakoboma biso me na biso moko ndeko na nga boyokaka pasi te tango baki kotika ebembe na morgue pe batona bakimi libota likimi morgue ekimi mowei eloko toyebaki ebembe eli eloko ya botosi esiko mutu akufi mutu nyonso akotelema na mawa mutu nyonso akolele me lelo liwa na Congo ekomi eloko pamba Congolais akomi moto nyama Congolais liwa ezali sula botosi te ndeko na biso melodi
oya sepelisaki biso ba diamant. Nicole azalaki moto to akosepela letango akojouer. Ah oyo shege, ah mono mobulu na ba rôle ne ba opesa yaza ko incarner na. Mais lelo tala lolenge basambwisi Nicole bazui ba photo bazui ko bimisa ndeko langai moto akobela akokondo moto na nzala akofane be maladi ndeko langai lelo batambwisi Kinshasa bobimba Nicole sida bakalebe Nicole boye bandeko bazaki na ponto bako beteli solo lenge mususu mais kaka baninga na yeba o basanaki na etala motabomi congolais ya libongo Kagame te Kagame ne congolais pesi maboko lokwa to ko balika ma bloc patriotique to ko balika ma bo sangani na lolenge ya mabende kolangai motako bo mamboko la biso ya Kagame te ya liba occidentaux te non plus te ba roi belge jango. Mais les biso moko ba congolais la mitema mabeli tema li kundu motema ndoki congolais botema la motema ya malamu te soki congolais ki moto la motema malamu mais lelo Congo c'est quoi mais lelo ndenge to ko loba boy lobi na tongo Congo bato bakotuna bato bazalaka be awa beto ki biteke moko bo lobi pi akambo pe baby mama jawa wali bongo na pasi mama yako samba bondi sa ndenge na to ko loba we ba na mantanga nzamba bondi sa bango consolation moko ya libobele nzambe wala makasi ya kotelemisa biso atato yei misusu bako ya na malamu pe mabe poto pelisaka moto na monoko toko boma yango na monoko ngonga kanisa ki bako betele maboko nde bako boma congolais motema nini ozana bobi mala bikolo bisoko ba congolais bali bayoka na kate communauté congolaise yoka makate soki basali bobeli sangala bango lobi bako panzana oka bawela ki mbongo bawela ki mwasi basala ki boye bawela ki mibali babo le congolais ya ye nyoso basala esimbate ata na ndoto rêve na esimbaka te mais toko tala na ba communauté ya baninga bako sangana bako loba nazo ndakisa ya ba chinoise chinois moko abandai kokota na États-Unis amoni makambo ezala kati chinois zui mayele ayibi na bisiko bango basalaka ba virus chinois pomper virus chinois koti na kati na bango lelo Chine ekomi puissant lelo Chine akoti sa biloko en Europe kala toyebaka eloko soki oti poto eza bobele ya marque ya poto ekokuta na moto musute melelo eloko ya poto kutia na moto na ngaba eloko ya poto kutia na moto na malweka eloko ya poto kutia na moto na kibilangondo ça veut dire chinois akoti partout à latisi en Europe donc à casser l'économie en Europe a comme une grande puissance mais ceux qui totali grande puissance de lelo o yazo bangisa na États-Unis Congo a participé na comme ça Chine moto mbongo na Kabila côté si bande ko langa yambola kota kula po lelo ezu bomangai saolanga mendeko ona kolobe ali bo solo rien que la vérité mana nangala ko njala ngala États-Unis d'Amérique na koloba bo solo e ko simba o motema pe na simala ngo katanga toko senga mbongo ti ya mélodie bata théâtre ba télé moyen réunion salamati po ebembe s'il vous plaît ya mélodie et le mona ponton et ya awa famille là faut ba benga mama di mama la congolais place va réduire yo bino bata théâtre naza ko s'adresser na bino ba boss bosé belé ba sai ba boss la diesobe ba boss bosala ka ba definga naza patron mais po balongola ebembe yande ko na bino mélodie oya joua na bino oya sala na bino bosa pe na poto ebele il faut ba kende kolele pa ya mama di mama il faut ba kende kolele pa ya Nyarungabo les premiers sia oya côté na Congo oya azoboma azopesa ba injonction bisikolo so Félix azokende po abanda discours il faut kumisa Denise boyebi te que Denise n'est patronne Denise n'est présidente Denise n'a sa mission ya ko pesa bomo ipe ko boma Félix de bisikano so ya kendaka il faut bandala ko tombola mongongo ko kumisa mwasi na ye bato bokenda ko senga bango maboko basala ni na nation po
nani bozolinga komitala te ndenge nini ba réduire bino. Bozolinga komitala te ndenge nini mboke rendre bino ridicule. Na lobby eza na film nini o eleka la vie est belle lelo na monde. Na bino bato bosala kama sano na bino ba maboke ba théâtre, ba art dramatique. Bon meka koyebisa nga la vie est belle salama na ba norme ya malonga te ya cinéma. Mais ça na théâtre mon côté ton na film mon côté ton na série mon côté oyo ko dominer la vie est belle. Pour la kisaki ba congolais boza na mayele na mitu na bino. Mais comment boza ko bunga ba réduire bino lelo pour la ndekola bino mélodie couche ya makambo ebimi ebele. Sida abimaki la boye sekele ezate. Pona nini bosele ba vie. Pona nini bozole emisol. Mais si ko solution nini bozui na oki ba audio. Et comme tu sais la papa Masumu alobani lelo bonzi Masumu. Mais bino bozala ba groupe ski lebele bosala. Bokende kana ba méthode ya ba porte oyo bino bokendaka. Osoki moyen ezate botika ko rendre ridicule. Famille na ekatsa na point d'or. Bakende bakunda ye. C'est qu'on a zongeli misukotuna. Ministère ya culture et art. Musala na yo ezalaka nini? Ndenge ba artiste ba ko kufa boye. Yo musala na yo ezalaka nini? Parce que muto ko beta tembete ke mélodie ba diama zaki artiste. Musala na yo intervention ezalaka nini? Osalela kabango nini? Nyoso wana ezali pola ni mboka etambola malamu te. Bande kolanga na interpeller conscience na bino. Soko kolia fufo pusi mutuka. To za da poto c'est pas divina we bongi nde kolanga. Koza po pusa no mutuka moza malere. Okoza lo la poto moza malere. Nde kolanga on est mieux que chez soi ndenge bino mobata maile boloba. Tango Congo ba envahir angolo lengo boza na kimia te. Yango moni eloko tolobaka la bino boye. Na bino artiste na biso esengeli toza na pasi moko parce que to komaka na moment moko biso na bino to kutani na couche moko moyebo kima yango ezate moment yango liwa siko ba vidéo ya kobenga mama di mama ba vidéo ya kobenga assassin de la République démocratique du Congo moto akotela biso lelo bato bako saccager biso lelo la Kinshasa bana oya kena ekozwa 400 bango bomona bango te. Tango bako bina na bande koleba ebise misoto pesio bako sala ba cérémonie balobi kende Satema Félix akosa yelo côté ya kanisi misoto tiki me bisoto zali kende na ye telema bisekelo sa koleka yo yeba Félix a la secrétaire Félix a la carte à prison quoi qu'il est président de la République il est le diable tant on a l'obaka tout noir dans tous les trois partis personne m'a crié nenge bolobaka le côté français mais aujourd'hui bomoni yango na l'obaka d'Élise à Satema na kaleso za na sia o atambola kana makambo Félix ko bomba bate comment makambo so Félix asa ke bimaka pole boko bisanga Félix a mutu bomba te azana batu oyo batelema wana po ba rendre ridicule akosala eloko te bile boko boye voir nzambe oza chaîne na libération eza maloba ya bosolo ya nzambe tata soki nzambe apesaka nga te la koye koloba te soki mvuluzi kimbango incarnaka na nzoto otela boye ya fayulu mais jamais na koloba na fayulu que tu perdais par ta propre faute et robandanga ndeni qui je suis pour que l'hôtel sa fayulu musapi mais na yebisaka parce que na yebi mokeli ayebisanga na kele ko yebisa ye pe na yebisa ya face tala lelo peu importe boko za bafana kwiti. Rien ne va à la Mouka est partie, ma famille, tu vas croire à Bangote, c'est sont tous venus des collabos. Parce qu'il a tu perdras par ta propre faute d'héritage que Dieu t'a donné. Est-ce que Fayoulou n'a temps normal qui était Fayoulou? Bah quoi aucun vidéo là bas salier vidéo n'est pas mon chéri. Bon moi tu que bah filmer qu'à Fayoulou pour bah l'accéder là tu peux bah obina bah on sait qu'à obina papa oui. C'est ça plan bah Rwandais. C'est ça kabali ya ba Rwandais ba kobenda yo ba FIFA yo OK le pembe na pour ba rendre ridicule. C'est comme ça ba traiter biso peuple congolais to sengara kaka peuple congolais to inana peuple congolais to yokalate amour ezanga biso bandeko balinga ki mélodie bosunga mélodie bosunga libota na ye bozana ba adresse soki bomoni ke bakunda ye kuna bakunda ye botika no ko sela succès ne bembi wana botika non conseil lango ba kabal na ba campagne ce n'est pas le moment notre sœur est partie libote ezo souffrir moi na ya mukiatika na passe nani akozwa elobi to yebi biso lo sezaka kia ko ngani tout est bétonné bosunga libota mélodie bobenga soki makasi ezali bokunda ndeko la biso
sujet wana ezala te na moko tozali kokoba na complot contre la République démocratique du Congo Ferregola a commis le sujet politique. C'est grave, hein, bande kolanga. C'est grave. Ce qui n'a pas parce que Nathalie Saraka na peuple congolais nzela me balingi koyoka biso te. Ata baboyi biso lelo metango tokokufa ta mso tokoza héroïne. Mais tokokende te sans accomplissement makambo nzambe. Nzamba yebi ta ngono satindaka mutu na sena moyi alobi kende soko to singa nzambe la za sima na yo na maloba lange ko s'accomplir. Faire go la dossier na comme il élève ma pétition. Pour ba congolais ba telema. Pour ba congolais ba loba na sima na yango gouvernement ko kota likamba faire parce que faire aboya qui na concert le 30 juin. C'est ça notre pays. C'est ça kabala ba rwandais. C'est ça façon o bazo linga ko boma ka biso. Ça biso toyeba. Tangu tozo be la bino artiste congolais. Boza na droit ko sunga nation na bino parce que bo bomba dite defa ba lokila bino. Ba mbongo bozo ke le collier ça ba mbongo bo mérité te. Bande kolanga. Bobanda makambo kala on ne disconvient pas artiste ni na sala telo kwa malonga la Congo bozo kufa kalo kwa banyama ba vina bino eza kamike mais na mboka la bino ni bosali bomoni ba yusundu makamba sala ba mboka la bango lelo soki bozaki ba artiste ya bien mais na kata ba ministère na bino eza bino moko ba artiste bozo ka ba rôle wana dossier a commencé par Blaise Boula. Blaise Boula, le coup la sila d'ailleurs. Atikala ka nzembo moko totala ka kaka ya Saint-Valentin. Voilà place au bakanisa ka ye. Tellement amour ezati ya kanisa ki likamba kwanga ya mbongo ebele kozala ebele parce que Fachi be azobimisa mbongo ya Congo mais na sima nango akoka kosalisa ba congolais te mbongo nezo keleka par les sentiments o ba projet azalaki nango tango koteka pizza ayebaki ke siko na ko souffrir tango na za chekulaire mais comme na mbongo la salisa mutulanga makambo na kanaki il n'est pas venu pour diriger c'est le diable l'incarnation de Satan pour envahir la République démocratique du Congo bayebaki ete akopesa bango misolo ebele bobo mesano parce que bazo comme le 30 juin parce que tant qu'on va remettre la stade et ces événements moko o li filier ko salate et le ko salate mais le ko la ba pimelie ba biloko tout ya valeur parce que azali mona musala mona bitinda marionnette et sengeli abetsa bango alors ba yeba ke ba kozwa mbongo la bango ya chance asuka ne falaka kasende ko la faire alors ba ke ba yebi faire te tant ba ko tsa liste la bango jibe intervenir ko ba non on connaît faire et to voyager là ba photo bimi bato pe ba za la archive ba bimisi. Alors, débat, on a ceux qui bolandeli bien, la zone peut ba piste. Malgré Fali, Akene ko trahir biso, il nous a trahi par rapport à leur monde spirituel. Pour ça qui les Cambodais Zakine na DJ Arafat. DJ Arafat a dénoncé biloko monde de ténèbres et ils ont ça dans la Congo. A besa qui déjà ba témoignage, il a parlé en Afrique, Mobimba, que malade de Kokoma, et ça commandité par les Satan. Ba précipité na liwa ndenge après méditaki aloba ki bakama kufa na epa dénoncer ki Covid tout le monde le sait oyo tilo ba fa na ba ndimaka te ka kufa parce qu'il était aussi le diable mais un dieu par rapport à bato bazaba aveuglé oyo ezala ki ba fa na alors mission wana il fallait ki ba pesa yango le grand ndebo mona ki après Bercy propagande ya Covid. Parce qu'il fallait que l'horloge n'ait pas été succès. On est dans monde spirituel. Mais ceux qui sont talibango, na normal, la vie est normal. Depuis Kabila, si les lois sont la biloko à la terre politique. Faire à qui marango, fallait à qui marango. Faire à qui marango, fallait à qui marango. Soyez basali bango biloko moko za ba beta d'ensemble la politique. À part ndenge ba yembaka ba jouer musée parce que muza kota kala ndenge na mususu. Mais ce que teli biloko Kabila organise comme on a ka ba mbele ba ki marango. Au moins qu'à faire à qui poto fallait abîmer les bandes baki makelo quoi alors bakanga qui mon col le col a fallu à sa bête qui concert à Bercy ba moni ba repère ça est poité il faut maintenant ba na wenge il faut faire et ba dindi ça ba colo parce que ba vie ba talisi bango ba forme bango ba kendaka alors na conflit na bango le monsieur a accepté que na obetate pour aller moi ya zata za la problème na Denise na Félix boyebi makambo elekaki elibala la bango ndenge ni ba sambwisa la femme légitime, maman et Félix, le coup la Félix est impuissant, qui nous lelo, à défendre pas Denise, pour les balles, un pouvoir, alors il fallait qu'il sacrifie bananae. Alors Zaki kanda pour les aller qu'il a Félix, alors à l'obaki a quoi compléter.
Alors le coup là ko beta te. Petit Jésus voit naie eza kitoko il faut yango nde ko beta la wenge pour déséquilibre ezalate. Ndebo moni faire babanda qui déjà kobengi ça depuis longtemps bino bato bosaka ba recherche bo luka yango. Parce que nga kutu makambo na kota raté. Na banzi la sola qui na number 1 nanga, je dois parler parce que c'est une personne que j'aime et puis à congolais et puis ba pesinga dossier balobi maman seya voix na yo pour na Congo. Nazaki pe na ona lobeli bango mais je dis par rapport à la nation vaut mieux na loba vérité ceux qui monté malangé tout cet on a sambeli la monde que oui to dénoncer parce que et comme il kamba gouvernement côté là ezaki likambo mususu et comme inde babanda ko interpeller il fallait qu'il kende entourage à faire epeza mabe. Ba conseil akaye malamu te. Et aujourd'hui dossier na yesu formé mususu. Et konsenga c'est que gouvernement intervenir. Tant le gouvernement chilombiste et okele ko intervenir, c'est pour que bakanga mon ko le faire à beta les 30 jours. C'est comme ça politique rwandaise dans la République démocratique du Congo. Les Bantous congolais parce que les Rwandais se donnent nilotique. Parce que nilotique, parce que les vendent na bango. Parce que sanguinaire. Toyebi histoire banilotique, ce ne sont pas les Bantous. Alors ngai na lobaka kende la lapinda na nga bosoki notre bomba rwandais, moi je ne peux pas négocier avec les Rwandais. Je ne peux pas, partout où je passe, je ne peux pas. Na dénoncer ma camarade na ba Brigitte, so ba kimera la butu te me bonga boyo kalikam. On a la kaka ba okela biloko biso to kufa. Bino bo fanda ngana tala bino bo liaka te bino fo ba sala bino loko ba ko sala bino. Et ba tika bilo na ba baki. Parce que les associés mboka la. Rankine on fait comme la congolais tout. Les gens baso maltraiter biso. Les gens baso boma biso ndeko langa aussi ba boma na kati église. Nana bete masasi congolaise ozaki sansa ko batela e ba kotela ba sango ba beta bango ba lacrymogène na est n'en parlons pas boyebi ne ba bomaka ba mama ba kotela kati ko boma lelo ba Rwandais banda baya banda Kabila ba yoka biso mawate ba yoka biso pasite église ça le ko ambassade so mtakoti kuno ko Hollande ete ko kanga ete l'école ba respecta kango. L'hôpital il faut pas banga yango. Mais ça bisiko ba Rwanda ba kina ko saboter na banze na tanga rosi boyebi to ba boka la lacrymogène côté de combien de bana bakufa. D'aba maman muso bazaki na kata salle d'accouchement bakufa. Ba memi ba bébé muso sur l'hôpital déjà trop tard. Yango s'est répété. Yango s'est répété. Roi ayoki soni. Alobinga na kalisa kitango na Congo. Nakokuta taba congolais baloba nanga makambo esalanga passe parce que moi je t'ai pas nazape koko ndenge bango pe bazo revendiquer ba droit na bango excuse baza na raison parce que ça ba patriarche na bango mais roi moni ba obina do ba chose sérieux à Congo et les kalangoka na mabina ordonne ezali eloko etombola kamili mondeko nanga donc ezeloko oyo moto tango azobina ayebi pourquoi nazobina ndeko nanga mais atobina kabibinela ata libomo ezala nzalo moni azomela masanga oh messager genre de Dieu mwambika di mamulaya atuna lobi yo zomela est-ce que le otondi ngali toyi nanga na okamala mtetango batoni mutwana zoka zotuna par rapport à la spiritualité ce que tu fais est-ce que ça Congolais baboma ya za faible. Peuple Congo. Lelo to ko sa matanga. Ba soldat la biso baza impuissant pour ba revendiquer. Mais néanmoins ba beti cri d'alarme. Ba bomi, ba Rwanda ba koti M23 lelo lokwa bino bolela bolumbu elo beta Bruno nanga mimbenga. Bolumbu pe ngwana ba sokeli bilo to ba bi Congolais distraction. Bo pesa ebasi. Aibika mutaka tango akomona mataku wana ndenge zo telema ndenge zo tambola bisiko ya kufeli po boma congolais fo boma yebo bokata bangenga na bino soki nga océane lobika lelo la kati bilamba ala kisi mataku nanga 1 million na 1 heure na osala pe boko partager yango
alolenge moko mbamo na comme star parce que motakala ndezo comme ça bato star mais pona ko yebisa bino makambo ya nation que tobunda batola nde bakomi miyibi batola nde bakomi baene batola nde bakomi ba jaloux tango balobi vérité ndeko nanga Kabila tongi na Congo Kabila zo sala musala na Congo Kabila lobi akotika Congo te pour a trouver bonheur na mboka oyo tokoyi koboyela ete mazo sala yango la ndenge kanza Kabila lobi na ko désactiver tout congolais monsieur Kabila ezali ko rendre ba congolais faible pour bango ba régner Kabila tikala ki la mutu moko oyo azaki intègre oh nzambe apesaki maboko ezaki fayulu mais là nzambe akosaka te alobaki tu perdras par ta propre faute l'héritage que moi Dieu je t'ai donné likolo ya bozangi ya nzala ya pasi Kabila zwi fayulu ndeko langa ata bozoboya lelo ata bozondima te lelo ba geste ezoloba dis-moi qui tu fréquentes moi je te dirais qui tu es bino te bato bolobango bato maele bino te bato boyebisa biso yebisanga nani oyo otambolaka na bango mpe nga nayebiso nani ozali oyo otambola moyibi okoyebisanga yo ozoteya moyibi wana miyibi jomi yoyo moko muta malamu yo okobonga ezwi moyibi moko atambola bato malamu jomi moyibi wana bongwane mais yo moto abolamu moko konvoi motomboka moye lushalema moya mutangila we kumusoko wa yeleko wakasamba kena na banyangi mwijila we kumututa bikole kumushia nechoyoyo Monjila indingendela panji pabuloba nelungeni lwa buntu chakupeta dikisha ndindila kudinzambi wanye atuma nyuma mwimpe mwaya ya ndombole mwameme chunyangi ndindila kuditatu wanye atuma nyuma mwimpe ndombole bwachilondi mututu. Est-ce qu'il y a un bon samaritain? Kabila ne peut pas être bon. Bato bakomona Kabila bon. Et ça va samaritain. Mais l'œuvre a collé kana. Parce qu'aucun amboka interdiction. Parce qu'aucun amboka va péki ça de konanga. Balobi mboka wana yo moto so konti na kata Jérusalem okoki lisusu kozonga te na Égypte okoki lisusu kotonga Jéricho te mais yo lobi parce que naza makasi na kita ndeko nanga okolia poison. Notre leader Martin Fayulu Madidi akoki kozana entourage ya Kabila te ni ba pesa na mbote ni ba kuta na musike Fatima Kabango, ce sont les traîtres, les démons très efficaces. Tala ndenge bakangi Fatou Chikungunya, tala maladie la ndenge propagée. Mais hélas bato bakumisi bloc patriotique balobi bloc patriotique eza malamu vaut mieux écouter lundi matin union sacrée. Oh, ça qui deuxième grossesse, que lundi ma troisième grossesse encore. Si on a traité union sacrée deuxième grossesse, pourquoi quand il y a une troisième grossesse, vous allez bloc patriotique? Alors quatrième et cela. Cela veut dire que Kabila est devenu synthétiseur pour synthé les Congolais. Les Congolais, ça comme fille de la baronne à bango. Or, il n'y a pas un cas de besoin de Zemiwana pour avoir beaucoup d'argent. Le moment où malgré son yoko la moissinaye, mais malgré son bot, sa moissinaye chaque année assemblé les super watts, assemblé les liputa, chaque mois na super watts, assemblé les voitures, chaque mois na super watts. Bina bocholié, or yo pour donc à moi Sindumba, Ozaka na pecha bobali wala posoka. Chaque mois na super wax, chaque nine. Mais pourquoi on va aller de grossesse à grossesse? Première grossesse. Aboto libiso maponami. Akena diable na ye. Deuxième grossesse, c'est union sacrée, il a récupéré de Bemba, il a récupéré tous les vautours, voilà Bayaki. Et troisième grossesse maintenant, Martin Fayulu pas compter sur la carte de grossesse, voilà. Oh, il y a mon cas dénoncé que non, cet homme, il est synthétiseur. Il est là seulement pour engrosser le peuple congolais, pour nous diviser. Mais voilà, nous avons pas qu'il est qu'en envie à grossesse.
Mais non, mes frères et sœurs congolais. Non. Ma valeur. Tobuda tumba nation. Tozali suna mutute. Yango moni ba konti la kati ekole ba bomi. Bana mike ba kufinde konanga ba bomi. Les rois qui ont Lubumbashi à Sakendaki, à Keina ya Kozonga, à Tamboina Goma, par rapport à Lubumbashi à Songi Belgique. Poignet ko venir comme capitalité. Et papa alobi tout on a koyate na sa malade. Vous croyez que papa alobi a sa malade? Non. Alobi na koya ko venir mboka oyote. Les Congolais sont méchants. Les Congolais sont des naïfs. Les Congolais baza batu oyo mutuna makolo yebanite. Comment voulez-vous bato yomboke zo kufa engobi la commune ya animateur de ngobi la pa envia kana ba faire ngobi ya pa envia kana ba nani ba Didier langa oyo comme les suba benga kenani Didier ba benga kenani Bill Clinton envia kana ba Bill Clinton ne ba boka ne envia ka ba Bercy et lui aussi il est devenu atalaku nyoso wana polani babo sala likaba nunu ngobila likamba ba nunu ezali. Celui qui tue par le peuple périra par le peuple. Bon misala qui jalelou c'est la bino. Bon misala qui bouzoba la bino. Mais boyeba bisoba na Congo. Tolalité peu importe toza la kingo mais toza la mayakate. Peu importe que toza la biso boende que toza be basemba lelo. Tozo sengaka. Toko beta ka ba porte batu. Timu kolonzamba ko soutenir biso parce qu'il faut qu'on souffrir pour nelo konayo. Ndenge tozo souffrir batango to kolia ba mbongo la biso. Tango ngape na koza na carrière minière na ngai nekolanga na koza ne sengo parce que la bundela ki mboka langa. Guy Lumumba nazo suki sala yo. Moi je regrette pas capote to benga na kina otolobi to kutana. Tozaki la masolo to kobeta be ba oti poto bola mayele mais biso to la technique à terrain. Il fallait qu'il pas aucun ensemble là-bas. Et regardez l'ensemble qui a été humilié par rapport à bateau balingi binoté. Donc Félix c'est pas naïe. Na ebité sur la bosse la fille kazaki moteki pizza. Na ebité sur la histoire de bosse la kala la cabinet bakangela ka na kati wala tiba eko zoelo bilatongo, je ne pense même pas. Pour bosse les bande connaître ba séculaire te. Ba diaspora amemi bango. Mais comment yo ko bosse la histoire ya nation? Oye boma batu e kata batu misapi batola batu batongi Congo batola batu babundi yo bossa la histoire indépendance o bossa la ba martyr il y a le 4 janvier o bossa la 1959 nini le kaka la mboka la yo oh nzamba lola ça c'est quoi o bossa na tata tolo ndako ateyaki yango te so la bitelo yo kenote mais bongo te na nzela baninga yo ka indépendance à Congo te lokwa yo solo chance que lo fa lo ndako Mobutu parrain na sunga kayo. Oh lelo bozo traité de toutes pièces bochaye melio. Mais ceux qui ont monnaie qui ata poto, oh ko dondo la biso lelo. Et ça grâce à Mobutu na mema yo na poto wana. Nda vandi sabino na ndako boko dondo lango. Oh ava yo ni makopo ndimi lelo. Mobutu muta sali bino. Ata bochaye melio histoire borbo sala yango te. Ke bolo ba merci Mobutu. Mais lelo de Kolanga, ata l'histoire, il y a le 4 janvier 1959 ebungi. Yaya zaka to fouiner na passé te. Génocide to ko fouiner na passé te. C'est quoi yo peut to fouiner na passé na ote. Alors bande kolanga sengeli to landa makamba bato bazaki liboso la biso ba papa nganda honoré baloba la biso. Et sengeli to bunde tumba ba valer to telema to kanga Félix. Félix aika la biloko misato papa nganda loba. Ngape na lakisa biloko habité na misato. Et c'est bon témoignage à des personnes. Papa Ngwanda a parlé de 3 choses. Dieu m'a révélé 3 parties à Félix. C'est ça, mais Lio. Bilo ka Félix a été pour ça la gamme belle mboka. Lelo so tolingi Congo. To sunga. Bateau bolinga ka faire. Bateau bolinga ka faire. C'est le moment. Boganga parce que dossier na est comme politique. Ce qui botiki li kamana politique ya faire à ko décevoir bino pour abeta le 30 juin. Mais ceux qui bino bokei, bo sali ba pétition, bokei, bo taleli li kambo, faire akobima parce que moi on a affaire à Malamuté. Il a voulu éduquer son enfant. La manière de se éduquer à Congo. Mais bateau ma bébé continue à se ba dossier comme kobima misusu. Et na lobby pour voir que je n'ai rien à voir avec tout ça. Comme je suis Mama Congo. Ceux qui m'ont tapé singa li kambo na ye, o et tout singa na mutema. Parce qu'il est congolais. Bah musicien congolais. Bah footballeur. Tous les artistes, peintres.
Il y a art grammatique. Bino tout, c'est le moment. To simba liboko la liboko. To aider nation. Ce qui te aide mboka la biso. Moko na moko yebi droit na ye. Ndekolanga ba okanga ka biso pour la makambo ote. Et puis moi je pense pas que tu ko envier poto parce que prophétie en vouloir c'est koko kisama. Mondele kokoma moto moindo, pe moto moindo kokoma mondele. Ce n'est pas dit to changer ba poté. Ne c'est le ba minerai na biso. Ndenge toko industrialiser mboka la biso. Ndenge toko pesa yango valeur. Mondele ko bana ko ya séjour. Biloko nyonso bato balukaka balako ya koteka mawa et marché munene Afrique centrale et kozala awa pe to ko aider Afrique mobimba bino ba africain auto sola kana bino boyoka souci ya ko aider tout d'abord Congo les nilotiques ba koza pembe la biso parce que ce sont pas les bantous quand on parle de bantous c'est les bantous les nilotiques les rwandais ne sont pas les bantous alors moi je suis ennemi des nilotiques jusqu'à ce que ngape na ko boma bango jusqu'à ce que ngape na ko violer la ko kata à ce moment là na ko soit timi ngala bango parce que nzamba bikisa yudacité alimbe sa petelo alors ngana ba rwandais mundelo la kati to ko za baninga te timu kolota msunzamba ko benganga po nzambe alimbe sa yudacité amona paso juda te kaye paso bato ba ko kufa lokwa bilo bolinga bolumbu bolumbu yango na ba yeli bilo poison bokele ko lia ba matakuana bongolo bibo kufa ba rendre bino faible ba boma bino mais le quoi biso to ko ba boso la chaîne de libération bomonyango comme chaîne ampiki ya kaka bolinga bobo misanga bobo misa Bruno Mimbenga bobo misa ba King Bukele bato to ko sala effort na ba Josué po to libérer mboka la biso nzamba mpongo tulendo akotika bilote Congo mongale akotika bilote po to sala trois chemin to so dénoncer ba insanité parce que to moni le kambo et comme mabe koleka moto akolia na Kabila c'était sorcier Martin Fayulu m'a dit dans le bac. Alors, tout. Non, vous n'êtes pas les Congolais. Alors, c'est pas que la Sada Kabila. Il n'est pas Congolais, comme Ndege Mokalobadi. Mais ce qu'a zongué les biso, poto bunde tumbala biso, tolong à la passe au tozalango, à otikala, le sel unique, oyo, toko pesa maboko. Mais pour les élections, mes frères et sœurs congolais, toko ya crise Martin Fayulu Roswate. Batunya so moni ba ko sa ba propagande. Ko ba sa ba président la Congo. C'est écoute Martin Fayulu m'a dit de Roswate. Bon bango banane ba voter ba. Parce que Félix c'est deuxième mandat. Donc élection to bosana yango, tous ala ensemble to bundela koko, mais bokeba na Kabila. Bokeba na entourage à Kabila. Dès so côté na obemina ko sepelate. Ba tu ko sepelate. Omone ba cha bani ko pupola Félix. Omone ba cha bani ko sala makambo. C'est ça makambo na bango ba elaki. Bango ba yete po ba bikisa biso, ba yete po ba détruire biso. Donc atanga il faut na se méfier na bata Kabila. Ata Bruno il faut se méfier na bata Kabila. Ata bino ba bundela Congo la solo. Ba bonya lora sokokoti. Eh ben il y a suka na suka c'est na kabuya. Ba bonya lora sokokoti. Ayake pa bokechu po ça, il a détruit. Nkanya lideso. Lelo ba bonya nga détruire bokechu te. Lelo ba bokechu pa bato muso comme ngai. Lelo ka bokechu azo répondre bato bato ba on dit maté nga mutu boku ta lobila nga yo zo senga biso mbongo senga nde bokechu yo zo kotela. Ndeko langa parce que mutu no zo salate. Bokechu c'était un artiste. A foulé le roi sokoko. Mengala côté la bokechu te tozala ini poto bundela Congo to kanga Félix na Denise mama tilongola Denise pembe la Félix longola ye na ebike boyoka la kate sala effort peser la ba poids na yo Félix bazela ko sukola la maït pour la bakaba papa Tshisekedi que Dieu vous bénisse la souci awa kabuya l'homme pour son échange pour l'équipe qui gagne zamba pambola yo merci encore une fois na Moïse Ngombi mise électrique merci la pape Joy bon séjour na yo bisika ozali prompt rétablissement la sango mokonzi parabe miso bangai ba programme angola no bondi ya botard de bonheur et remise ko komela bino mamor d'Angola prompt rétablissement na mokita na Florence ya Matondo Mido ingeta na bana mvuluzi lipasa na ino ya c'est ante live vraiment équipe moya soutien c'est ante live bino tout ba obozo soutenir océan de la presse l'équipe à soutien que Dieu vous bénisse merci na équipe pour la terre na États-Unis d'Amérique la mboka ya mana na kunjela nanga. Merci na mon continent Angleterre, excuse. Merci na Michael la France, na mboka maman Célestine, na Suisse na moni bongo joli la maman na bana que Dieu vous bénisse. Merci la maman Dolo, merci la maman Samuel ma bonne toujours. Merci la maman Pierrette, ma prière na bino na maman Clémence Tinanga. Na plus c'est 32 mon sakola bipolo na mboka ya maman missionnaire maman Odette nzamba pambola bino na mboka ya kokolo lumumba pe anita babe il faut que yo moto nzambe a pambola de Brino na Autriche, Nzambe apambola bongo
vraiment à Yanga Indeko qui l'a mis plus 49 bokela lokondo FMP4 Jonathan Lutaketumba pena la Chabienne na plus 49 nzamba batela vraiment na bana Cape Town wala la South Africa mobimba matondo et comme la bongo Guilo Mpinga père double na nana Mpinga Guy merci na apôtre Doudou Sambi pena moni bongo papa G3 na Australie na mboka Désiré Botuna na maman Elisabeth Botuna merci na maman Pasteur merci na maman Jovi merci na Daniel Ngenda merci na Chobo Charlie merci na Toulouse Yangandeko merci encore une fois na Yaelo na Molonga na vraiment papa Toussaint merci encore une fois na Daniel Ngenda merci encore une fois la papa Mapasa Bozali Kelme Belé que Dieu vous bénisse et bana mvuluzi ingeta l'équipe nanga ya soutien vraiment mana nanga na kundela nanga les États-Unis d'Amérique partout billionnaire so bozali na plus 90 nzamba batela bino na Corée du Sud vraiment na Équateur Mambenga Pilipili Bende la Congo central partout to lobi bana est tobunda to l'acheter tobunda la mabele pe ba kinois ba congolais tobunda ingeta na ba soldat nelonga bana kimbangu diantungunya bana na bilaka. Merci Najuka M, le number one océan de la presse congolaise et mon ami de tous les temps. Que Dieu vous bénisse et Dieu le soit. Bruno Mimbenga, Tosimba Bende, le Tobunde Tumba. Congo nous appartient. Nous ne sommes pas derrière les politiciens, non plus avec eux. Biso Tozo Bundela, libération. Bango Bazo qui est distrait son élection. Oeba Opesa Félix, deuxième mandat. Ingeta, le patron ou la mort nous vaincra. Papa Clarisse, maman Fred. Que Dieu nous bénisse. Bye.